Breaking news, bah, Sangwa Congo. Bobo mais ce n'est pas Nabino, ils allaient bongo dossier à Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. On dirait qu'il y a Sentinel TV, puis tous allez bongo live, na Soft Kings TV. Bah, Sangwa Congo, ils allaient bongo, bah, Sango Toye la Rabino Mikolonio, surtout na Sentinel TV, la chaîne de la référence. Oyo Mikolo yo batutu baza branché na Manchester, ville historique qui Angleterre. Esika wapi développement banda, esika wapi train liboso salama, pe esika wapi l'équipe ya minene mibale ya football ya li Manchester City, pe tozali bongo lisusu na Manchester United. Bazali lisusu na mosali na nzambe oyo cartonné na diaspora, Salomon Proverbe 30-30, très bien connu par le nom de Didier Formé Alatakala, un ancien producteur de la musique et puis un ancien sapeur congolais. Ça a un documentaire, na King Kester, Titi Levallois, ils allaient na BBC, beaucoup de monde. Donc, Proverbe 30-30 lelo, Aza Mosai Nanzambe, pe un combattant ou Azobundela, Mbokanaye. Soki, Totiki Eloko Oyo, kolabo ba outro sala na Liège, ya ko beta un combattant, to sali revanche te, combat na biso et Sili Valère. Combat na biso ba respecter biso souté ba combattant aussi valeur parce que ba combattant bazali ba éclairage ba éclairer ba le sel ba bundeli Congo ba o ba tikali oyo bazo ko telemela situation so zo likana mboka alors soki ba komi ko beta biso to tiki ya ngondengwana to sili moto pe valeur ya combat na biso koti mai alors esengeli ba combattant oyo à Liège partout bozakuna to tia makoki pona ko pinir muto a meki ko toucher na un combattant za soldat mboka na mboko soko toucher soldat soko toucher policier kanayo et baby donc eloko wana faut pas tout tikango bon combattant Martin Fally na France a lancé alerte générale dans toute la diaspora congolaise, groupe d'individus collabos ou traîtres qui accompagnera les kabylistes, tous ceux qui s'opposeront à la résistance seront mouettelisé et lumbelisé. Donc, wana eutie pa ya commandant Martin Sali et puis tokoki kolonga combattre soki toza kotika ba chaîne eloko mususu oyo ezali yango futo longa lango eza ba chaîne oyo ya internet ya vidéo oyo ezo travailler na occupation oyo ezo travailler na ba faux ba pasteur parce que soki botali bien pasteur wana Moutou comme ça qui est célèbre, Ezali Kazarema, na Pain du Soir, na Congo Mikili. Ils ont 3 chaînes où il faut landela malamu parce qu'ils ont ennemi à Congo. Bango batu bakomi si batuana, komemanga bango awa, kokinote ya fuba futa mbongo. Et pourtant, lilo bananzam beze ofele, mais mutuana wani muchanga yaka awa moyena 75 € pour bakenota lae. Banan bakomi si célèbre, Ezali bongo Kazarema. Alors, tokoki kolonga combattre ceux qui na kati ya terrain tozotika ba pasteur ba collabo total net na Allemagne kuna Martin oyo mwasi na ye auti ko bengane na ndako po ekobista bimina basi ya batuna bana bat église mais Martin wana azozwa siko susu ko inviter kinzami na auto ebike azali parmi ba pasteur oyo basimi mbongo ba zwaki mbongo kabila po ba kenesa les prières oyo mbula ya nzambe bengana ki bango lisusu Batunyo surtout boyo kakao azana pastoral congolais en Allemagne, pastoral congolais na Belgique, na Londres, na Angleterre, un peu partout. Batouana nde bazo travailler en collaboration na ambassade ya Congo, bazali ba traître. Donc soki tokangi ba pasteur collabo, tokangi ba pasteur o bazo travailler na ambassade, donc ba pastoral, tokangi ba chaîne oyo ezo ko sala publicité ya batouana po banda ko balanda bango. Je crois que tu gagner le quoi monene pe kozala malamu pe lisusu ko protéger combattant nyonso soki combattant sali mabe biso mo ba combattant to pinirie mais to ko permettre te un individu un civil muto azobundela mboka te ali ndoko tia loboko et pas combattant ya wana vraiment bande ko baza na Londres baza kuna na Bruxelles na Liège en tout cas kozala malamu église oyo et touchaki combattant wana ba sentir que combattant ba touchaki te. Alors, et vous avez malamu revanche moko salama na nenga ko pinir bango parce que bateau yo balingi nzambe bateau baza nzambe eloko liboso babundela mboka
mosali na nzambe solo azali oyo azalaka pembeni ya peuple na ye, azali oyo abundelaka mboka na ye, azali oyo alobaka mpona intérêt ya mboka na ye. Alors soki moto alobi azali combattant eke azali côté ya bétranger, ali côté ya batu ya mitema mabe, ezalaki ke aza na biso te, il faut azwa lumbe mpe mote. Botala bino moko bolanda ba témoignage ke Chargi Charoufa abongwami. Or pourtant abongwama te, atika pe bakisi te, ti lelo azalaka na ye kaka deuxième bureau ya vie beaucoup papa Wemba. Donc qui trompe qui? Alors biloko wana nyonso tout il faut to zwanango mayele to yeba eloko ni tokoki kosala. Donc ba chaîne wana oya ba sataniste oyo ezolekisa ba sataniste esengeli to telemelango to pesa bango lumbe ekozala malamu. Pe lisusu tozali toujours na basango ya Congo. Manifestation monene ekozala na Bruxelles, manifestation monene ekozala na Bruxelles le 12 mars na Bruxelles, départ et ali na porte ya Namur na XL, arrivé à porte de Namur à partir à 10h30 le 12 mars, puis arrivé na place Schumann na je crois comme à 14h de 15h. Ba oyo ba kozwa parte ba bondela pona ba oyo ba kokende bitumba ezala te, trouble ala te, makamino surtout les kamalam. Événement na Bruxelles ezaka moko le 12 mars bato nyonso ba zala kuna po nako bundela mboka. Alors tolandaka lokuta ya Moïse Katumbi te na Vital parce que bango nyonso bazali ba élément oyo Kabila aza ko travailler nango po nako distraire communauté pe po nako loba makambu ezanga tina. Alors bazo salaka ba vidéo comme si bazali maltraité, comme si balingi bango te, et pourtant bazo jouer G à Kabila bazali ensemble. Donc tolandaka biloko wana te ezali mawa mingi bazo kosa bato. Na Congo wana ba vrai opposant ya Kabila ezali Diomi aza na prison, ezali Christopher Ngoya na prison. Soki mutalobi o Kabila zo linga ete, Kabila zo nyokolema, zo tambola, zo lia, zo mela, c'est-à-dire ezali G na bango bazo sala. Denis Mukwege bouti komona boto kota na Facebook ya Didier Forme alatakala bokomona photo na ye na Jeannette Kabila et Nicolas Sakeli kopa na bango ba Rwandais ezali bien organisé parce que Denis Mukwege pe azali Rwandais oyo asalaka ba déclaration moko neti aza contre Kabila, mais photo wana Jeannette a publié yango pona kolakisa bino ke bazali ensemble, bazali bien organisé pe bazali kokanga ba Congolais catch. Et c'est le système wana to benganango na soulèvement populaire et kozala malam. Alors flamand na wallon to kimisa bango mbango na Congo et bongo moi Rwandais ya moke oyo ya génocidaire Rwandais Kabila et le roni kozanga biso poto kimisa mbango. Na bato bazalaki na stade le 5 mars mokolo oyo mvula ya Nzambe et benganaki ba kabiliste na ba sataniste oyo bazalaki na ba pasteur ba bal. Alors ba monaki Wivil Moleka ya kokonda et confirmer que sida oyo caméra PCA et bimi na poisa pour na stade ba monaki ke azalaki ya kopola pe mvula et police ki bango tina bilamba ya se. Donc mawa mingi pona bango parce que Nzambe mutu abetaki pe Nzambe mutu azwaki nyonso tout na contrôle. Tozali toujours na basango ya Congo, na kati ya basango ya Congo toza koloba ke génération oyo ezali génération ezosala masumu koleka oyo Gomor na Sodome basalaki. Tala tosali masumu koleka oyo bata Gomor na Sodome basalaki parce que même na l'église ba pasteur PD bakomi, ba pasteur lesbienne bakomi, et puis église ya nkolo lelo ezali dirigé par ba diabolique na ba satanique. Alors comme n'importe qui te, comme koyamba n'importe qui te na ndako na yo pe ko présenter bana na yo na n'importe quel tonton te pour mingi bazo take advantage, c'est-à-dire bazo ko profiter na avantage oyo yo permetaka ya na ndako bana babengaka tonton na influence wana lukuta bazo ko nyokola pe ko bimaka na bana mingi ya batu. Donc opération to phénomène tonton ezali mawa mingi. En attendant le dénouement de la crise congolaise, la communauté internationale a placé sous haute surveillance la classe politique congolaise. Que ce soit les PPRD de Kabila, les G7, les dynamiques de l'opposition, IDPS, Front Citoyen, tout le monde est surveillé à la loupe. Pourquoi ils sont surveillés? Le but étant d'éviter à la RDC de basculer
dans la tragédie et l'horreur à la burundaise, le premier qui osera poser l'acte irréversible susceptible à provoquer l'incendie sera sévèrement puni. Donc, la communauté internationale ayant levé l'option en ce qui concerne le Congo-Kinshasa de prévenir plutôt que de recourir après la guerre que le Rwandais génocidaire Kabila prépare avec son clan de génocidaires, alors, oya komeka ko banda ko tumbola muninga communauté internationale a ko pinirie Kabila opposition bango tout baza surveiller oya komeka ba ko kanga po ba ki Kabila azoninga ko préparer guerre atia kao à la burundaise. Alors akende na malembe parce que a sous présidenté, il est grand temps à Luka changer te longi, à Luka changer ta kombo, mais tokozwa kai partout oya kokini. Bana na Nzambe sengeli boye ba ke bonganga na Nzambe ezalaka te. Soki oye na bonzambe tozana eloko kaka moko tozana kiboyenge beni kibo santu bonganga ezalaka jamais na bonzambe. Soki mutu azoyebisa oke nazo sala bonganga na bonzambe, c'est-à-dire azo sala magie sorcellerie kati na bonzambe. Alors bana na Nzambe bokeba na koyoka banzembo n'importe qui pour ezana bato ebele baye na kibonganga na bango na kati na bonzambe. Ezaki breaking news na koyebisa bino ke biso ba combattant sengeli to telema to punir sévèrement Walo Mutsenga, Mama Sanjou, na ba pasteur Kolabo, tolobaki beaucoup plus ba pasteur oyo bazali membre ya pastoral un peu partout, bazalaka ba pasteur oyo Kabila azo somba bango po bazo travailler na gouvernement. Alors ba tuana futo neutraliser bango, to neutraliser pe ba chaîne lokola Kazarema oyo esala publicité ya ba Walo Mutsenga na ba Mama Sanjou wana. Alors, bah, chaîne pe lokola Congo Mikili, o yozolekisa ba aventurier, pe ezali chaîne ba kolabo. Pe lisusu pen du soir, o ezali chaîne ya ba kolabo, ezolekisa ba faux ba pasteur, na ba pasteur satanique. Ezali breaking news à travers Proverbe 30-30 en direct ya Manchester, capitale ya Angleterre, parce que Masola Kitoko, batumitu esalaka combat pe banda na Manchester. Alors, merci na bino nyonso bolanda biso. Breaking news!